Salut, bah, je suis un instant volcanique TV et ça moi ne quoi benga soki na ye na ya kapambate c'est que les cambo et ça sur le terrain on a et là on a les mimi na pardon ya prophétesse Jeannette prophétesse Jeannette au sengi pardon oui bana nzambe de abalimbisa biso moko bana nzambe kututulingaki mama leka senga peuple na nkolo pardon pour obetisaki biso bamabaku trop parce que toluki na téléphone tozwi de nazoye bakutu journaliste écrivain na kati na France abengi plus de 50 fois prophétesse boyaki koyamba ye ntango émission ana ebimaki excès des zèles excès de sentiment à Saint-Esprit ok pas Guy Mario ok ko déclarer otie nzambe à défi na place otie nzambe en épreuve yoki tia nzambe na défi ntango otie nzambe na défi nzambe alakisi yoki aza papa koloba te ke non esprit oyo ekambaki nga na miniti wana ezalaki Saint-Esprit ne na bandai ko déclarer bongo bino boyebi ke non Guy Mario misisane mutu de chez katanaki mais pour la moto akoki kokanga hémorragie wana ezalaki kaka nzambe mutu mosusu te oui toyebi nzambe aza docteur aba docteur kotema yela ba docteur ezosuka nzambe bandi wana komona bato na cancer bazobika komona bato ya sida kobika komona baso babotaka te bazobota tozomona bakoka baotambola baaveugle moto abotama aveugle amona na kombo na Yesu moto badocteur badeklara babi ke non aokufa mpe moto wana akufi ke nzambe azongisi envi tomona toki otya tembela nzambe te me maloba na yo nde moto ezokanga yo comment olobi ndoto oyo lotaki balakisaki moto moko akufaki après liwa ya papa Dadi di Kambala tangu Dadi di Kambala akufi toyeba ete ke mama Shako akufa nga na ozo musoka na nzela tango Dadi di Kambala azobela ezalaki na bato misatu oyo bazalaki kobela oyo bazalaki ka grave oyo tobandaki kobangela misato ezalaki na météo leki ya sans souci azalaki gravement malade aleka kutu ya bémission ba rumeur ebima meto akufa me akufaka te bazalaki hôpital moko na Dadi di Kambala meto akufaka te meto azalaki malade makasi tozalaki na vie de loin abandeka kokonda toyeba te vie de loin le poison vie de loin salibo vie de loin salibo après mutasuka tozalaki na ye mutasuka kutu te parce que mutu mususu pe azalaki kobela oyo akomaki aveugle garçon oyo tingi oyo bandai kosala epa Caleb azalaki gravement malade ti lelo tingi atikala aveugle amona te ali ya théâtre oyo ambinga wana ye ayaki kosala VC ya makasi ali monoko ne tengame ya pe atikota litoi awa akoma kotanga soi ali ti lelo aza kaka na nini ya AVC wana ezalaki na bato oyo babandai kobela bazalaki mpenza ke non tozobanga Dadi akei bato mpe lisusu nde bazobela boye tingi ali météo na vie de loi bazalaki nesi 4 mama Shako kutu signe maladi tomona te mais non yo mutu balakisaki yo après soki Dadi di Kambala akufi ezali na mutu moko ya théâtre mpe efalaki akufa me balakisaki yo bapesaki yo kombo te ntango oke na plateau ya émission nde journaliste ayebisi yo alakisi yo photo ya Guy Mario soki balakisaki yo photo ya tingi olinga oloba ye soki balakisaki yo photo ya météo olinga oloba ye soki balakisi yo photo ya video olinga oloba ye ou bien ya ale olinga oloba ye mpo balakisaki yo photo excès des ailes olobi yeyo ifonaki obondela mpona ye mais tolanda video na ondongo olobi ntango oke kobondela moto wana okuta moto wana akufaki
mais tant yo bondeli ojaki vi kati na ye. Mais tant yo kendaki epa Guy Mario eloko moko ya atiraki yo te ke non Guy Mario akufaki te azalaki en vie. Akufaki te azalaki en vie. Et là, Saint-Esprit rappelaki yo te que non Guy Mario akufaki te parce que yo na ndoto na yo omonaki mutu ana akufaki. Tolanda ndenge nini prophétesse alobi. Mais Guy Mario akufaki te po abondela po na ye atia vie. C'est ça. Donc basali na nkolo tant besoin ya liboso ya bana nzambe. Botika sentiment, botika excès des ailes. Toi na posa bo biso ba rema. Toi na posa bo biso makambo oyo kosala biso bien. Toi na posa tous à l'édifier. Peuple na nkolo batala penza bo babité likambo révérend ou bien prophétesse ou bien Thomas alobi eza solo. Makambo pe bishop alobi eza solo tala ezalaki boy ekendaki boy. Mais la prophétesse il fallait ndima ka ke non na betisa mi libaku parce que natiaki nzambe na défi koloba te na preuve pour oyo yo sala ke zaki preuve te zaki défi nzambe alaki so ke non aza nzambe a défi te okoki ko sala ne défi te ke non soki tata oyo akufi nga na zongeli mokili soki tata oyo akufi natiki kosambela na koleka su na émission te bravo Aisha Koko olobi ne bien osombi déjà kola prophétesse osombi déjà cycliste osombi déjà bise poto mona okuno zonga na boulevard koto zalaki. C'est ça. Bravo Alain Dele ndenge na mutuna no tunaki est-ce que ça sentiment de mtetindaki oke ko déclarer bongo bien ezaki ka nzambe tolanda ndenge nini ya lobi alotaki ndoto menga na yebisi bino déjà ndenge batu oba banda obela tangu Dadidi Kambala zaki maladi pe Dadidi Kambala akufi batu wana bazaki kaka maladi mena ye amoni muta théâtre ya mobali ye pe akufi mais tangu ya ke ya kuta mutade akufaki me akutaki tangu ya kendeke pa Guy Mario akuta Guy Mario akufaki te Guy Mario azaki en vie toyoka. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes au et chef continue à s'imaginer à bon niveau tema. Parce que par le bac dans un de bataille, nous salons sur la Sosalawana. Il y a l'élo dans le bâtiment. Il y a une mission à papa et qui ne pas. Donc, comme il a plateau d'ailleurs, nalekisaki yango mpo na temps. Je pense que la société est maman chaque. Ok. Maintenant, quand par exemple la maman chaque, les comment si on a un macaron qui n'a beaucoup de souvenirs là. La voiture de personnes dit ah papa, na nous nous bazo la sangai bazo ye bisanga d'accord. Que là il ne veut pas la voix de tout le monde à mobile. A kufa na sima ya ndeko moko théâtre auté kufa ezalaki nani ndeko na biso moko théâtre papa Dadi Kitamba En tout cas selon d'autres non. Ok bazo ya sangai que oh nani bazo ya sangai que akufa après Dadi Kitamba puis mutawa zalaki na mobile. Mais non quand on a dit pour expliquer ce que je vais ezalaki na tunammonaki donc ozomonaki na kati ya mbondo bazolakisa akufa après David Kitamba or David Kitamba aza moto ya théâtre e moto wana bazali kolobela aza moto ya théâtre banga nayebi ye te nakendaki vers ye nde napesaki explication na video na ndenge nakondaki bayambi bayambi c'était pas parce que bayambaka bato bato oyo bazalaki wana okitondi babandaki komurmure na présence na ngai mais moto toyaki na ye akotiti ayebisi mwasi ya moto wana alobi nzambe atindi mosali na ye aya koprie mpo na ye donc na vision oyo nakoti nabandi koprie mpo na papa wana asi akufaki mpona bazoprie mpo na ye nde aye kozongisa souffle. Alors quand on a dit d'expliquer papa et qui on a la zone papa et qui n'a pas été assigné téléphone je ne savais pas
Ba micro na bango eza bien te bo comprendre ba shuker. Ba micro na bango eza bien te. Cela ne veut pas dire que ndenge bomona kina ba image ndenge bato bele balobaki non okomi eza lokola motuka olamuki na ntongo odemare motuka oshofe motuka na okokoti bango odemare quand vous osili lelo okende non 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 bozalaki te bokoki oloba makambo boyebi te epuis boza koaffirme yango ce n'est pas bien. Senga kaka pardon tika ko se défendre. Après avoir exhorté, les lavati pour prier pour le papa, la salle qui va déclaration, wana na bonzo doté. Parce que dans la moisson, le sac on a nzoto, excès des ailes. Excès des ailes et les kakio makasi. Les aki nzoto. Tolanda, ndenge, o eza déclaration te, o eza défi. Papa oya kufi, nga Jeannette, na zonge livre. Nyoka moko abandaki kokota aza ya lokuta na tie nzambe na ngai le prof soki papa oyo akufi papa eki soki papa na biso oyo akufi nga na kobanda tia kamera papa nakoleka lisusu na émission moko te soki papa na biso oyo akufi ngai Jeannette prophétesse Jeannette oyo bino nyonso boyebi nazongeli vie tozela yo zonga vie soki papa oyo akufi nga Jeannette nazongeli nyoka moko abandaki kokota na sali yango nazoyebisa basali na nyonso tu ya nzambe bolanda lokolo ya président de présidium l'homme à la taille de Dieu héritier du trône. Papa, bravo, salela nzambe ka ndongo zo salela. Komi kiti sebele koyoka batu bele. Koyoka avant loba likambo. Il faut Saint-Esprit à guider. Prophétesse déjà si tu limbisa kyo. Tu n'as kozana nzela. Tu n'as kozana nzela parce que belé ya basana nzambe babenga kyo linga koyamba bango te. Or que mosali na nzambe ayokaka azokwa papa il faut ayoka tous les deux matins il faut ayoki koto okipe koto après ayeko senga pardon na lingaki yo moko ya liboso caméra liboso presse ofandi komema basali na nzambe te komema banani te pasteur te parce que tango kende pa gima rekende yo moko na ba cameraman faut que oya pe yo moko fandi o lobby liboso na bango ko se défendre te ko loba ko pesa raison te zalaka liboso na bango senga peuple na nkolo pardon o sengilo la pardon to limbisio c'est tout. Merci beaucoup prophétesse Jeannette la art tout ça loza vraiment courageuse ndenge alende la loba ki oza vraiment courageuse et on appelle nobi prophétesse Jeannette oza vraiment courageuse ndenge ozui courage wana Saint-Esprit guido tueur osenga peuple na nkolo pardon. Merci beaucoup oza malamu Saint-Esprit continue ko sala toujours na kati na yo. Bisous bisous na le président des présidiums l'homme à la taille de Dieu papa bondela kaka ndengo zalaka. Bisous bisous les fleuves viantes bisous bisous na bino nyonso tous c'est seko na lingi bino mingi botika na malamu au revoir.